no imaginaire tozo zela yo yaka na ba vidéo na ye bongo ngada ko yelo analyse tiens oh batu baboyi na bango mitika batu hein sala makamu na yo mutazo kipe yo azate mutapekisi yo pete ozala ndenge yo zali mukala complexé donc nyoso epa na yo mabekaka hein zala kuna mutakufite banda yo kenda ndenge tika biso na sanzete biso nyonso ndenge tika biso yo yebi na groupe na biso tozana biso ka bongo tozana biso ka bongo toshani mutalongwe te mutakete tobeba na rate tozaka ka ndenge na famille yoka mtokei na maloba no ebele na monoko ozo ko intimide bato okobomela libala nani yango oyoza mama leki na ye tata mwasi noko ou bien na butu ou bien na moyo okobomele libala obomele libala na sens nini yo swana wana ba réseaux sociaux na mobali na yo libala ekufa libala no ekufa na otuna yo libala no ekufa ekufa te bongo pourquoi ya ba monsieur faut ekufa yo oza nani pour de menacer bato mais connaît sur ba réseaux sociaux c'est personne Tozo mona kaka liboma na omoni mafinga nyoso ko ya nango mama aussi ofinga biso ango eloko asikeza te ya to pesa yo face te okenda na ndaka Chantal te ya sika okenda kana oya kala tanga bandaki vi omona tango susu Travis tanga zaki mwana mokie mais après ça akongolela support te ni Magali okenda na ndaka Magali to telenga na Bruxelles soko zaki muta confiance oningo yeba ndaka Magali mais amemo na ndako na yite amema yo na ndako na yete donc makambo nyonso zoloba makambo balabala échec na échec eza na explication moko ta malonga okoya na ba réseaux sociaux à part ba mafinga na yo salité ezo biso nde eloko to nga surtout nga bango kutu bazo kipe yo te nga eloko nga na lingi na bimisa bo moto no wana ki salité na yo wana na lieu public bato ba mona nenga poko ya ko se victimiser le logo moko se victimiser déjà olobi ke non oh Manuela mutafinga ndenge finga Chantal Ebola okokoza ya pembe na yeto oh ya yo za nzambe na ye yo soko za na motema ya kolimbisa te eza bato nyonso te etali yo te yo te mtoko kabola bato na ba réseaux sociaux ngeni ndeko na yo moko bobotama mama moko soki pe papa moko na yebi te azalaka pembe na yo mekeno koluka ndeko na yo tika bato musu bafanda bango tranquille na bakwe na bango yo lelo ozofinga picho gen yebaka obelaka motema oyebi be a picho ndenga zati oyebi continue kofinga yo kasi ke tokokutanaka te ngomba na ngomba moto ekutanaka te bato na bato lakisa pe nano makasi na yo kende kobundana Manuela azosenga yo ti kende kobundana ye totala yo makasi na yo makelele oyo nyonso ya kosala ba réseaux sociaux kende kobundana Manuela rando na bino eza wana pourquoi ozosangisa bato nyonso tu moto okoya te nga na ye nde ko répondre yo pona Magali na Chantal na kasi oyo fungulaki makutu no bien te fungula yango bien Magali Chantal Ebola na niveau bazali baleki yo na niveau baleki yo na Starmania baleki yo na vie baleki yo na stabilité financière baleki yo na sagesse baleki yo na makambe belle donc bazana niveau na yo te bakoya te luka mutu no mususu sala na rendre nga siko yaya na bango na lobby pour biso to tika la famille on comprendre mais nga tellement na lobby déjà na bana ko ya ko analyser yo na bana ko ya eza na mafinga moko te asiko ya ko finga bato awa oyo ko intimider bato ozo lekisa ozo bimisa pema no pa moko boma mutema na yo efana nango na kimia te ozo ko s'agiter na lieu public kasi ko intimider mutu il y a rien de nouveau mafinga wana to yoka mutaye na ba mabona maka na ba réseaux sociaux c'est toi donc to yoka ça fait 15 ans il y a rien d'important on comprendre il y a rien d'important merci pour na ba cœur merci bande wana nyonso bozo kota Nandenga mabete ya limbisa y a rien d'important et c'est le comme important au yo loba ko impressionner bato ko bank sa bato waouh ngenya fingi y a rien pour vie na yo zana no mafinga yo moko mafinga libumu no mafinga bana no mafinga ndako na yo mafinga nyoso sala ka mafinga donc y a rien d'impressionnant là dedans tikana no bakomba bato totala yo
osala ba matière okomisi Magali matière okomisi Chantal Bola matière oya na tongo Chantal Bola oya na pokwa Magali lo mama oya na midi Manuela kende ko bunda na Manuela zozela yoti bakata yo siko libele bien kende azorukai azana busengi na yoti na ndenge toyebili yo muta aleki yo na makasi azate na ba réseaux sociaux ndesi okendaki ti kende po yo mutu ozoprovoke bato et puis nayokaki yo likambo moko olobaki non obana ofundaka bato na mambila ofunda Manuela parce que aza na moto aza illégal na ndaku okende ofunda oyebi te ke otangaka bapapier bapesa yo te na mbila yo nanga obosani bapapier bapesa Manuela afungola matoi no yokaya omoni nyonso oyo bayebisaka biso bien nayebi te soki ye avocat na soki ayokaki néerlandais yango bien ou bien pas nyonso oyo yo kosala contre Manuela ou bien oke na ndako na ye ou bien oke kofunda eso na mbila eko se tourner contre toi eza lokola ozo se victimiser balobaki okipaka makambo na ye te obloke même na ba réseaux sociaux baloba na yo te si vous avez menacé mon ninga que nous fondons pas mbila parce que c'est illégal nandaku et ça n'impacte te na idéologie. Pour y aller sur la salle en haut, yo vous allez pas le problème. Papi qui ça yoti même qu'on est Rotterdam wana. Et c'est 5 ans de kokite, yo ko que de premier nandaku Manuel latin, oye bien moté. Oye bien moto, oye bien moté. Ozo roko sa mwana batwa wa pona banga yo. Oko ma finga terre. Kasi yo mutamuno koti. Yo ko swana na ye. Kosangisa ba Chantal te toboyi yo sa muto kofinga mutu usa muto kofinga mutu te y a rien d'impressionnant na yebisio déjà ça fait 15 ans mafinga na yo ekota na ba réseaux sociaux yo muto ya na vague oyo mama mafinga na ba réseaux sociaux muta ya nango c'est mami ngeni yango moni bano nyoso balanda vague na yo c'est toi koya ko se victimiser wa te oza ndekama kokosa batu te ozo bimisa ba voice a Manuela salango après yo muto salango liboso bosani na ko bimiselo ango na ko katelongo ba parti par parti po ozo swanaka yo kasi to yawa to bandi ko finga tel ngana ko analyser nde yo na olobi pe bien na moni yango wana analyse na ko bomba libala na yo muto azo finga yo te ça fait 4 osali live à l'ebosa au fingi deuxième la 3 minutes au commis déjà na ba 20 live Chantal Maga au moins tu comme esclave na bango mukala ba benga ngo na lingala bazo yate bazo répondre yote au moins na te ko zo bi mari ridicule et ça que ba bois qui si graveur voilà là ne ba West Africa ba loba voilà là quitte ici quitte allez quitte pas boy na bango yo Moutou déjà fingi 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Bazo yate, ozo mwana teke ozo bima ridicule. Car Chantal batiki on a défaut. Chantal na Magali